Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ninga na bino sola kan mikolo sola émission na biso. Nous voulons savoir de notre bandit de notre vérité. Est-ce que Kachi Zato Kachi Zati? O Kachi komele na madema Kachi Kachi na émission na madema la kitoko. Ona biso de la chichirichi, o bino bela kindo kiyo kaka bokoko ya mboka na biso. Ndenge ezala kidoso. Liboso na bandit biso liboso ko champion local. Yo dana empolo pesa ngote na pesa ngote atro na bana tu ya chambo na maduti manjili. Le sako na biso pena so ngina kena biso bana muamba. Banda na manjili ti okatisi ba matete ba kitento. Okestina sima baba oni sima ya kapisu na libulu. Biso to le sako ta na kena funa na bandiko za banda bana makala na katisi limete na ke na kotisi donc partout de aujourd'hui kinga bokuna tout bana bundu bana biso funa. L'autre personne qui a vu la muamba la vie, la déconne à quand va gagner sur le bagage. Ils sont pas la caluca, ce qui est le saco la vie locale, n'a pas été comme un ils sont encore comme un petit comment. Bien la prospère qui les États-Unis est prospère. Parce que tu joues à la cage qui tola. Mon con, il y a eu moi na télé beauté comme il y a pas dit qu'on va les coutumier. Na tuki na ba mama place wana. Na dindi tina kata force na bino boyoka nazanga mote na bate bele na sima ya kamera na donke na ikoluka balobaka ya mwana kachi ko ngale ba basi basakate bazali bazali yo basa bazate ipasula na kupasula mbalo na koti mupanza banzele na tiki na ba papa na tiki na ba technicien na tiki Shakira Keba na lima kamati banzele na isika ya maîtresse Avimba Mbote maîtresse Avimba mais invité comme si on dirait olingaka mama TVT ou bekoma bon na sepela na ngome nazo kamwa ya kokutana tesikole ukekutana maîtresse Avimba babiso oya yele ne pasola elu dan baba nga songi mena nga songi na bande ba vérité maîtresse Avimba to etano masolo muke male ndenge nini ba vie ndenge nini santé ndenge nini parler d'ailleurs moi vous parler kitoko attends là parler ya maîtresse Avimba mais moi da parler kitoko mais ndenge santé quand même ça va quand même bon santé na bien en tout cas santé za bien makasi bana pe baza bien to tayela ka mikolo ndenge zoli maîtresse Avimba se hôtel na ring ko tabunda bondi bateke oye na omona ke lo gaba bébé n'ébité donc ozalo ka boto o change ka ba kisi de sala bino bon ozalo ka boye il faut ba kisi change ko kuna ya ring ko makande mususu na monyo mama ko bébé mama de ba rouge lève tout hôtel je pas ko yo tali to bo to ka mita ba kisi belé éviter maîtresse. Yo, qui est dans la pharmacie, on va qui c'est. Mais bah qui c'est? Ah, na so manaba novagine, yo c'est bah qui c'est mais qui c'est vino boza kana. So quel hôpital au kutaka tala batu ba famille, bitu ba lekino ba qui c'est. Bah qui c'est wana te, bah qui c'est biso to ba wana. Biso to yeba wana. Bon, koko. Bon. Voyez ma kamna bango etalinga te na saka mwambia simuke pona na démarrer émission na nga maîtresse Avimba. Tu peux te no disolo muke boni clé. Tu éviter aussi évoluer vraiment juste na club nini parce que tu es na minute na cinquantenaire ya Mbisama wana sénateur wana sikonde na minute asimi masolo polo maîtresse Avimba na cinquantenaire olongoli butaza ekuna wali loboti pa na bike moi sima pas ekuna cinquantenaire Mama sala ikunda. Mito mona kete, ngapa na mona kete. Mais mo ko président beso to ko tuna ya mona kete. Mais mona ki. Bon, ngana ebike, ezaki na mona mwasi moko kombo na ye, Sirani Mami Wata. Na cinquantenaire. Mami Wata okoya te. Bon, ngala yo kaka Mami Wata na cinquantenaire. Ba succès pe belé na cinquantenaire Mami Wata mais yo ye Mami Wata tout la mwisi ça. Bien te.
akimaki bon ngano nayokaka mina mona tamsa akimaki fo bakimati lion nala poso ya lion lion siko aza na kankokolo siko ngani nalandi poso ya lion na gangi na zamba lion oyo ba animal ye bilote animal ye aza ne nyama na kati ya banyama siko na lopango nga na osurveille lion aza wana lion wana siko super donc Pinat Chinya Rambo mon pepe donc yosko za poso na ye wana makambo na bango na kokota makambo mibali na basi te toke none liso la basi meto za vimba tebeta masolo ya komba ebundamaki na franco-congolais na salle alliance obundaki na maîtresse Libolas mais par rapport Libolas a gagné qui Libolas a gagné qui on dit bien Njimbi on combat les gars na TV Libolas a gagné mais Libolas kuto boko beta tangati ako beta te beta ki oga beta même na préparer ba combat na ndenge mususu boye bo compliqué pe bo matisi arbitre oyo azaki amati azobeta kwa hotel bidenda hotel matiki attention bikala te azaki kacheze kale ailoti Deto ba oboyi Libolas oboyi pe nani Zena wangu te lote wala fula memele chevaux ba on va 5 chanter combat yango ndena okudela oye so ko ya ba hotel matiko na zuta na nzoto nesko chevaux wanaka wana baro bana Zena la guerrière donc ba beto chevaux ko to za kuna nete wala makamna bino mimbale nga tolo bano lisolo ya Libolas abeto ko muibe mpuli abetanga lokwa moyibe bampuli te ezalaki retard ya Zena songa na tie tombe ye azobeta te mais ye so atie tombe ye azobeta omoi teke ezalaki contre nayokai mpe publike napolaki mais publike esepeli te omoi teke ngaka nde bakumisi oza na bafilme naza na image na lecteur même dimanche na tv donc adirige na contre mais malgré na contre mais napolaki na antuka pe mais siko pesa nano tolingi opesa nano message moko esika ya Libolas ngala na biboye Libolas wa muke trop Libolas wana eloko te et puis Libolas sentir ya na mesa parce que on est tous à sentir ya francophonie et uti awa te mais uti kuna eyende koya de francophonie et na sentir akende sko milamba bien nga moko pe siko awa ndena za bona zo préparer bon soki Libolas azongi na lokolo na sima te seke loboko na sima te place na yoki bien te il faut obandela message no bien tellement musa bien ndenga na holo Libolas yo bandena yo Libolas yo tu soko zongi likolo na yo na sima te seke loboko na ba kana sima zongi na mpa mobali mo wana ya Cléron nani alambela mobali na ye nani alamba mwasi azolamba eske azoprepare komba nani to ayeba neti eske tanga koya siko wana nde ba problème tuozena te po bafavorizaki yo bazena mais tuoyeti tuo baoluka libitre mosusu sikoyo wana maîtresse Libolas message ekoti déjà côté oza kuna na biki makolo evanzo lenga lokwa singa fumba mais attention Libolas abetaka nze mama bina nini ting mais bon yoko bina kaya yo na ndenge no mais maîtresse avimba to betana oli solo mokelelo soki batie yo komba to lo banani peut-être na boteli basi combien ndi basi basile tozali nayebi mami wata nayebi Libolas bon siko bata yo nanu eza no lelo obundaki komba moko boye ya sentir moko yo na Shakira obimaka deuxième mais ti lelo osenga defi te obangaka Shakira nayebi ye boye nayebi ye kaka boye na bakomba wana na bakunda banda to bunda komba na tilo na mona kete na yebi pe abunda pe suite bo na yebi te peut-être azozela nde okota ala mena mnito ala mbela ngani akwepare ko ngai na yebi se Shakira aya ko cha senti wana na mesa
Ezate que aux alambela mbaye no ozwi Ozwi ceinture diembilisi yango kuna ekomi kwa vidanda. La kango balusa ko wana na lobiboyi. Yaka na ceinture chana mesa biso to récupérer ceinture wana. Et puis aginda mina. No kitenga na kozo mengai ndi mnozo. Bona prepara dia banda kala metro kuta na tenga na yo zokima kima bakomba na ngai. Ko kima so bakomba na ngai te. Oza mwasi makasi babe ko mwasi ninyo kaso mwasi nani babenga kayo. Menga sko vrai sirène ya main rouge pona botama na mwanda. Ah, de mwana mwanda. Donc nana na bakena to kila ba mali bosuna sugula oye koti ya rouge oye koti ya ibale oye koti ya mungu sko na katikati wana bazwa pia ya rouge baena. Maîtresse vous bangi sangana vous yoko somwa na ebité maîtresse tout le banano vraiment tout ça na makam na mesa. Lelo fédération endémique est obligé chacun pas de monnaie déjà tant que awike maîtresse libola ça zoya na nini na sali ya nini alliance à ta présence à chacun tout le monde en moto. De on dirait tant que komba libolas et ya vimba ba moko na kati na ye abande kolenga akimaki. So qui lelo président Franck Diongo, colonel Chako, ba DT Tyson, ba contribution qui ya village Chassa awa, ba babi ba obligé à ta sentir na mesa bobunda na chakia obunda na ye. Bon na pesi nanu respect na colonel Chako. Na pesi lisusu mbote na bakonzi na ngai ya force navale général Rouvu mbote. Na sengi lisusu pa président Franck Diongo mbote. Yango na yebisi bino boye. Eza na ngelo kwa pasite. Na nicho so ba bengeka na telefone aya na senti mbala moko acha na mesa. Ngana za prête na nicho ya ko récupérer ngo. D'ailleurs bunda te me ko récupérer ngo ndi. Eza nda na beti na zui na ye kozonga na ndako na. Ah! Pesa message eska ba konzi. Ya mwana na ebisi bakonzi ke nga na mnicho sikoyo kizala sentire ko kizala mukusana njoto makofi sala mukusana njoto luke mbamba ezo lukane njoto ko kwela siko na banga kinde ba problème pa libola sina kota prison ya mwana siko na lubibo njoto ashakira wana o ezo lambela mobile ni chaleur so ya moto njamba makofi wana soki yende ye ulikuwa zo lambela mobile ne kuna na biboyi yaka na ceinture na mesa kubanga no tukwa koma soki ngana koti na sali wana ya binaki saka koti boyi ya kimi so yokika libanda kuna ka vimba na kati ya kimi wana kubanga abangelo ko mokoti aya na ceinture comme ça to bunda to yeba na makasi ndo ndibi na ngake abeta nga azwa ceinture pe na ke prison mukolo ngana ke prison mukolo pe azwa ceinture donc yenda sali complice sala ki boba ya sala ba makamba na bango da bien bagarde na se wana ba makasi ezate po distraire yo ndile za ki na wana yezela ngai mais qu'on a mnicho na libre ni prison ni problème na mutuka makofi na bakisi efandi elukobi banda na prison makofi na bakisi eluka tama bimisko ekomo sala ba nzube Chaki oza wapi? Sana ba kuta venda bina na yo bete na venda bina na zo sentire. Wana bina na Shaki? Shaki. Na tele susu mpandi mzo kwa encore na lukaka yo lelo. Na aussi ça ba dossier ba moko moko. Na eskaya lelo oye eskaya sénateur Mbisa Mai. Sénateur Mbisa Mai azaki déjà na kacheze na ye Mami Wata. Mami watabandika mo ba succès au sénateur pas sénateur mukolo makambo ya la soka simbi mutu efo mutu wana mupepe abandiko pesa mupepe ndinga pesa ka ba moko présence na ye ba mo mami wata poa est-ce moins que ozaka mutema mbozo kaka obibisa ba carrière baninga ngala obibisa te na olukande sika penza o ngala kozwa sentir na olukandi duso ko koma ba Shakira donc bango nde bazana no bambolo ba mikemike na bagangi na landa ka be misona bango na bandika kimi epesanga kanda mina yeba place bavanda te pona nga bana koya kuta bango na moko na bandaku na bandaku na bilala mbaka fubo na sopi na nzunga la peso kanda poto bundi na zone men heureusement na yeba te donc bobiki je m'appelle Maboganza mais bobiki pona ayeba ka bandaku na bito na bandaku na binote mais na bité colonel Chako président Franck Diongo côté boza sur la émission et ça bien makasi ende pe francophone zo ezape moi eloko moko munene olebo kende ko luka bobengisi bana basi wana nyonso boteli bango senti ba senti ya Shakira umele comme loko bona emoko
bozo organiser là pour combattre héritage na et comme héritage ne ya yena mbali na yena bana ata yo moko basaka bongo et comme ça le quoi vient ndenge via kangabo ti bo msupe bimi nango ya boyeno zo sa bon bon wana makamera ba katia na nyoko tango te mais ya wana osenga pa maîtresse Chic Rose abenga Shakira aya kocha sentir na misa pour wana koko na biso maîtresse Chic Rose vraiment en tout cas na lela autre depuis nazaka na zaki journaliste était na ndeko ka Chic Rose na ndio ngana kutane mbala en tout cas na lela kaka kombono kwa na bike osali musala makasi na kati congolais lelo ba maîtresse libolas et ba maîtresse afimba baya ba libolas bakota ba Shakira bakota ba Miss Mart nete akima kati to bazala kaka Miss Mart angaye wana kutu raisonner na raisonner ko de na mona est-ce que elongi no ba ngosu na bosan elongi ne ba kanjo obozana na nani na bosan elongi ya Miss Mart njoto na kana yeba kana makolo ai kema kanela yo wana kama mbadi te azali o kema kanela akanela na ebisi eliko yebisa mwasi na yo eliko na ebisi yebisa mwasi na yo place ala mbelo fufu wana na lingine banda kokotela bango na bandako moko na sopi nzungu ya biloko bala mbela yo pepeso kanda pepeso na kanda bosangela sana beti bino na quartier na bino na ndako na bino na ekozungu kapeliko na ebite oza makache préféré na ngame message comme caméra nete mama miss nete mama miss manso bula lisute mais tane ba mo jouer no kwa ba bike yo katana na comme finalité mais comme finale ne puisque andali ngala no popolo no maka so popolo bino apena sima afandi che kwa zu sentir azane lokote iye kutumukola komba Shakira wana oya sentir bachaka wana babisi ba wela sentir na Shakira abimisi bitumba kezo munduki iye yeso wana abantu beta wango batu na se akiko luka munduki tinga moko na mata wana me ezazima nazalaka na bakraka de bafongoli na matina bundi na silisisi mabacenga lisuna zongi na mandolo na kepizo yoka volontaire musala vraiment donc azaki dana bakaka ba okanga wana nazalaka na posa na kende na senti wana prison so na kendaka nango bobiki on dirait trucage maintenant kota makambo te maintenant senti qu'on dirait que non ba sala ki da mo trucage mo be ba de ke ifata na mo bakraka ba so de ba te mana se pona ba aba décourager à gagner te menebi ke maîtresse afimba abundaka makasi qui se belé makasi na kata nzoto ne bomu na yango maîtresse afimba to beta no lisolo ya club muke ba programme ni boza na mona club na minute na kata club na biso wana eza secret club na biso bakombeza na mte préparation za te bakombezali yango de bakombezali mikolo toza na iso semaine ezoya na iso après toke na iso kingabwa oyo ya biso na paka juma après soto sisi to force navale soto sisi neto kokota kawele to bimisko libanda mais na minute au sénateur en tout cas aza chocho bon mercredi to wana bakomba na kisensu mercredi o kisensu to wana kisensu na ba sibolite sibolite benga lo be bisenga na pa zombi makiona wana père na lai zombi makiona mais atambela na peso lo sabo na ba betundi te ya tikana obenganga ba beti sala ngadi na msala na ngande ko be o ba filme na ngai be zombi makiona lo sala ba filme na ngai be na poli moko ka moko de pe mwana mwasi waza na 9 points zanga moto ba 5 points ba 2 points ai misuku tubana ba kolokwa Miss Mart ana kombele 0 lokola zena na kombele tana batuna nde bazoganga babe albita ko hotel mate zena na welo mbadi ya basitron ona yela batu basaki ya makabu so tension mati misko ngala welo nde mbadi ya basitron makambo wana ngana koloba te na kobakisa te na kangi munoko na ngana boyi mwanda semi azandika ba makona la mama fidi ebongo bino boseka ngai zena bakoyela yo babimisi mwana moko eska zombi de kibambi bisi pe fi moko bwazo bunde kitoko makasi nangaki opesa fi wana message kombo na ye Nick Kuba est-ce que okoyamba ye la bienvenue le soki aye bobunda na ye to po bino ba basi bozaka mo fiere oka bate mutaboye botia na epani mutabimi lobby mais azobunda kitoko oza na message moko opesa ya encouragement to oza na message moko ya mabe akopesa wana problème ya tata na ye na tata na ifo tuna bango na ona ya bomele mwana pa
Attention, Nick Bobunda, bien. Très bien. Nick Yana bien. En tout cas, très bien. Mais na big bon, na bakisi, bino boya bakisi. Kisi te un technicien, na ko beta ye. Na équipe nationale. Ye pisa tata na ye abomba mwana. De kibambi ozoyoka. Na biso bi de kibambi bomba mwana yo. Soki olingi ke olela mwana na yo yakani na bakomba. De kibambi ozoyoka. Oh, chapelo comme talobi ngana tuni kaka. Yo lobi te. Ngana tuni na. Yo lobi te ngande avima na kati na lobi bu. Zombi de kibambi. Soit disant bimisi mwana ngana Miki ba obile na. Miki obite Niki kuba. Akuba déjà. Obimisi kama okubi. Obimisi kama okubi mais ce qu'on a avima na kati libanda balobela rando na rando. Dona ebisi okubi bomba mwana. Avimba na kati libanda balobela rando na rando. Bon, nazongi muketo tikama makambo kati tokino na bankisi pangana ngaka batu msu baza koko aza féticheur mais féticheur ngo tozoye baté aza féticheur ndeni maîtresse Avimba obundaka fétiche kitoko. Mais est-ce que maîtresse Avimba asala rapi bokoko biso bato bengo ba kinganga mais biso to dikeza bokoko. Maîtresse Avimba asala pe kinganga. On a ça la pe kinganga na big sa bambasu ba PC ba makambo ebele muyibi mabala mibali ba teti oui na mibali na vina nga donc moi so azake libala lezo kufa ayawa tokanga mobali wana zonga vanda na ndako oh mwasi ateti na bosukisa vanda na ndako libala noza alikuwa Shakira na ba Miss Matola mafufu bango nde yo olamba fufu bango kande baza balamba fufu yo mécanicien. Bon, il y a pour une copine mingi ya koloba ezali mais tant ils ont permettre de tenir na tuna moké na likambo oyo maîtresse oteta kabambasu okanga mbali osaka nini mais est-ce que osaka pe biloko libanda ya mokili libanda ya Congo peut-être na poto mutapoto na problème angi o aider osala makasi moi totanga bakongo ezaki ouais kotanga ko ngala omona dia baibili yake wana vima na kati libanda rando. Maîtresse Avimba pona lelo te mbala sima soki na ye osalanga numéro mais lelo nalingi opesa numéro na ya téléphone kuna ba oyo ba oninga babeta no bakati babenga yo moko babenga numéro na ngati. OK. Na kosala numéro nyoso bosenga to kosala moka na misa. Lelo ni makisi te. Lelo ni makisi te. To soka ba oluki bani bapa bani nyoso ezali. Ngana lingi na ngai makambo yo sala na kisi te lelo te. Lelo pesa ka numéro téléphone. Batu nde baye ba numéro téléphone ba sola no ngali kisi te lelo. Ta mama kuna sima bo asala te na boyi. Oyo alingi amona vimba na kati ya mwana na biboyi oyo kama na numéro 00 938 bandela 082 29 00 938 avimba na kati malgré tout tunapesa na numéro te bato bauta ba Congo bauta awa bauta Mbinza bauta Kikole Maluku baebi ya avimba na kati bandundu kutu bauta bandundu bazoya. Oui wana bato ya ngaso na spécial numéro surtout mingi kuna batalibande mo bengi ya komo déranger na téléphone peut-être ça apesi numéro na bobenga ngati bobenga numéro o apesi na zo afficher bino ngo liboso ya ekran na ngai bino bokotsa ngo benga ye moko makambu ngai dasambela na linga kisite oh kala omoni kokota kutuka mwana te po to kemusi ko bakisa lisu po to kendika musi omoni dana juste au sur la spiritualité ba pasteur soki biso to kufi pasteur pe akufishi de baby soki biso to kufi ye bakali ya ba pasteur shi de baby po eza ba pasteur mususu alobake ngai mutu na loki mutu na bimina nzoto mutu kuna mwana bimina nzoto mwana mo viane awa ngale na bimina nzoto mais pasteur wana David nga kenda na église David nga yaka na église na te o peut-être kombo pasteur balinga ki ba poisonner wana kombo ya pasteur ba prophétie na nzoto et puis la ya kuna na koya ti ye mo ba yebi
monte alongolela ngaka partout batanga mais est-ce que au moins wana bakoya oyebisa obomi kopi na ye te bato bayoki na église bakimi église tana apesi témoignage na ye nde nayaka na église na ye oyaka na église okomi prophétesse oprophétisele ye ye mpe atelemi na yebisa ye mpe na fille wana alingaka asala ye makambo boye ye mpe nakutaka nzoka nde mpe kaka eleki mwa mikolo mpe bakwaso mpe batieli biso na porte na ye batiela biso mutu na biso vraiment na porte na yango mpe atuni mutu wana nanga tiaki oyo totieli kaka lelo vrai mutu na olia ayebaki na okende vert oui, je m'appelle Maboko Nzambele, na likambo ya ba pasteur te ya religion te. Na lingi te na kota boki dia to sali 3 sujets awa. Tolobeli bonganga, tolobeli église, tolobeli na kati meng. Boki ngana kenda sujet par sujet, na kati ba sujet msusu mukomusu to yo so lango. Boko za limero boki ngana ngama meroti. Boki ngana ngala limero mais boko zwa. Kona lelo na suki awa, tokosola sima. Message ya suka et puis quelques mbote, tout finit l'émission de Bissou. Bon, message à Souka n'a pas si la coque dingue mbote. Na pesi Sibolit mbote, DT Douglas bambote no. Ngani aso pesi Sibolit mbote ol bakaboy. Na pesi Fati Beton ya bakache mbote. Wana président Fati Beton ya bakache. Ya Fati na yo. Fati Beton ya bakache. Wana komo kote la. Ate ya bakache. Bongo sana sine ke lelo skona bete. Obeta yi abo. Le côté. Na Sibolit Jesus. Allez le côté. Tumayo. Sibolit Fati Beton ya nani? Il y a un journaliste dans le biboye, vous avez le côté. Et puis bas. Et comme le Epiba, na ligordo, na yo, na baoba, na lomagera. Il y attendait, na qu'il y attagera. Voilà. Ici au boye, on a le côté. Aïe. Voilà message comme est-ce que le kambasi boli tumayo ve wana ya makamna ngate na boy ngate na za ti na boy na ba problème ko te mambo te wana komela amela na njete de wana toi que sun njete de akomela comme c'est bébé pe ana melisi bébé ala tina ba pampes makambu to akomona aïe Quand on a des problèmes, si vous avez un message, et continuez dans ce cas. Continuez le message. On a continué le message. On a copié ça Major Didier, avec Nabison Bote, on a copié ça Capitaine Félimbote, on a copié ça Capitaine Kelly Bambote, Capitaine Yumbote, Bambote na bine belé. Na ba kondi oyo ya biode oyo biso ya état-major bazo soutenir ngai. Na ba général na biso kuyandi bazo soutenir ngai en tout cas. Bambote belé. Donc on a eu bino que journaliste na bino yeyo oyo azo soutenir athlète na bino et puis sénateur Mbisa Mai esika van wa sénateur oui wana papa ina chassé wana mutu na ngaba papa ina chassé il faut na kumise kaka c'est na yoza dans les vidéos na ko ya yeso tangeka kombo sika na njira yende penza donc wana respect dans la paix. Oui, je m'appelle Maboko Nzambele. Maboko était. Comment on dit? Cheko. Boka Cheko quoi? Cheko. Boka Cheko. Ah, Cheko mwana ngai. Cheko mwana. Ale ko lelo. Et puis banga ba soutenir ngai pe na boki intégrer na val nyonso bambote bele. Intégrer na val nyonso en grosso modo bambote ebele donc. Na basi bon fort tout bambote na bine ebele bambote ebele na force navale. Mingi ya koloba exact est-ce que comme on est comme une liste oyo donc na bike na ngine ba ndobi mission nusko ba maya sika tout ba maya kala peto bomba to yena mpanzi ya maîtresse avimba donc mikolo bozo ba histoire ebele après une semaine histoire après une tokoyeba toyoka et pasola koti wapi a pasola kana pasola nzela na zotanga quelques mbote na ba oyo basola kitoko na champion local soki na kembo na bi vraiment Douglas Tessi mais c'est le maire de Givor pour la France donc yangoyo toujours likolo kaka ndingi zalaka pe nazongi suko bakeye dona mimi mwana mwasi nzamba yoka na kati États-Unis mobimba dona mimi yangwana oyo ka yango vraiment pe na bibo biso tout bana kinto kende biso nyonso na kati ya Fondation Gabeki Ndembe muto akenda tina kata maya nkamba ba beni yeba biye no
yo vraiment candidature côté et que liboso akaya kuta na Simon Kimbangu en live boy donc président Gabe Kindembe yo yangwana papindonga le voya papindonga choix ezate papindonga choix ezate pe na bosante ko babongo Platini Obama donc mona Turquie atongo mona Turquie kande to bakati oyoka biloko ndenge zara kitoko Niklete Kapende mama na merci ale Kapende pe na bosante ko ba Maître Carlo Godjila kuna na Brazza yo yango pe Maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank kaka ndenge to sola kaka non bozo ba na bino nyonso okende ko komisa bango na université méthodiste na sima ya palais du peuple université moko ya propre ezana université méthodiste en tout cas biso sto kende kuna grosso modo batemo ba minerva na bona pour ya sema kasi pona basunga vraiment bana batanga malamu université méthodiste université John Wesley kaka ndenge to lobaka lisusu ke pasteur Bon Momalika mon pasteur oya sala ka ba coup de tête oba Beteranga ezwanga te donc pasteur Bon Momalika pe maman berger Etienne Boko Polo maman Lili Bwele yo yangwana biotechnique na mbamba ko baboy natangi Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni weljoye yo pe Miranda Joseph na lobi boy natangi Jonas Maza Diane Omoi mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo ba montage nous bomona ya bémission yo Diane Omoi ndé a monta mwana ya 11 ans Caleb Omatoko Génie Shota kasi na bwaki famille e amba mobimba pe famille Onyangunga mobimba na lobi Belamine Kamba motema ya ciao.